esengeli toyebisa ye tosalisi tine tosengi démission ya directeur chef de service ya SECOP tosengi enquête nzambe apambola bino na gouvernement na yo olobi basala enquête epai ya mokonzi ya gouvernement tomoni bovalide compte rendu wana tolingai tosala marche tolobi te ge na elongi eza te bongo tozonga toyebisa balakisi ke mokonzi alobi boye yango toza kosenga na yo mpo yo nde tata na bango pardon ala indépendante na biso baenseignant na kati bolingi forme nini ya banqueteur banqueteur indépendant oui c'est-à-dire banani bolingi nani ya yango tolingi yo gouvernement oluka bato na yo biso toya bino mpe baenseignant est-ce que boza bareprésentant na bino ngai nde représentant na bango nyonso ok bon bozwa déjà Zambe toloba te biloko boye toloba te Nzambe yo otani ozoluleka bato yayo mpe koki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwasi na ngai mpe okuma olingi osomba pomade naturel awa toza onini www.awatoza soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975 pour l'adresse ya kosomba pomade awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4 pomade awatoza esalami na bana mboka bacongolais na banzete ya mboka Congo bokeba na pirate mpona kovilisa bamole mipende nsima mpe tolo somba gamme ya pomade awa toza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois on fait résultat Salut la pomade awa toza masa na ngai pa komi nango kibokol na pomade awa toza tozolokota papier elenge ya Congo glodidi ya sika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro Tracy Mbelenga pro kata Vraiment, il est drôle ce garçon. Chérie, faut suivre. Mais pourquoi tu Finis la réunion. Tu ne vaux rien, tu ne fais rien, sors de chez moi. Bima! Je suis ton mec. Yo! Mais pourquoi vous rigolez? Mais pas que je t'avais demandé de partir. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, hier tu disais, tu donnais des éloges. Mais c'est toi qui as fini toutes mes forces, chérie. Allez, je suis là. Tu ne vaux rien. Je vous envie. Je vous envie. Mon amour. Chérie. Oh, mon ami. Voisin. Mais voisin, entre nous soit dit, mais nyonso namona kuna mwasi na yo ya munene bolekaka pourtant yo za nzoto mike, excusez-moi, bolekaka toujours en harmonie, boza koseka menga mwasi na nga quelque soit munene na nga awuti kobenga na ngai libanda. Je sais pas, c'est quoi ton secret? Mon secret n'est pas vraiment un secret. C'est un secret de Polichinelle. Contrôle technique. Oh, contrôle technique. Contrôle technique. Oh, bah c'est qu'on a mis tout kayango. Contrôle technique fait à base de plantes naturelles, moringa, tangawizi et aloe vera. Contrôle technique et bon ici les bananes.